bon samedi. Mais c'était la nationalité congolaise. Non, congolais, vous connaissez le travail. Yeah, hello dear. Yes, I'm where you said I should meet you. Where are you? My left? Oh, no. So écoutez, moi c'est plutôt pour pousser de ranger dans le au monde là ba qualité misato. On dit so ba na pousser. Ni balé, ba mungu ni. Amisa. Ah, j'ai pris ça là. Ah, j'ai ok liboso. Et permettre que nous na balulo. Ah, j'ai moto pété à moto. Simba. Yo moins de discussion kana moi si ovimba ni ofai na point na yo. Oyebite ke moi si nyonso za na ex moko alandela ke ti lelo ata bloqué ayebi ka za en couple na yo mais ex wana tikaka ete le roi sonzo. Yo tikaka atanzo mutu wana che le roi pastek sala ka ba fier. Olela mukolo ezali. Ba SMS na ba wow na ba bona ne na ba mitema na be mojozo tsaso na WhatsApp ton otindela ngeza ndi poto zonga na ya to mazaka no na bondi mazaka kana bondi moko ko nazaki peka na poso moko ko mais pona bwa kama wow boiso na ndoko kubwa kama wow boite po yo zaki mobala maboko makasi oza ba jamu balo bakabaka te do yo linga ngana mi sopa boye na tambula na yo zo ba point tandis que yo te moto pesi mbongo ona komi na ye ayebi samedi. Et bon samedi. Mais cher monsieur, viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, une femme, on ne lui laisse pas beaucoup de temps. Non. On ne laisse pas beaucoup de temps libre à une femme. Genre, tu fais ce que tu as à faire, elle a ce qu'elle a à faire, à peine tu donnes les nouvelles, à peine tu discutes, vous ne parlez pas de votre futur, vous ne parlez pas de vous. C'est compliqué, moi, c'est compliqué. Cette femme-là, quand elle va rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui est là H24, qui à tout moment se montre présent dans sa vie, c'est question des minutes pour qu'elle t'oublie. Elle t'oublie, mais elle t'efface, quoi. Donc quand tu aimes une femme, sois présent, inonde sa vie.
Nana Joël et puis Nana Baloki. Alexis, Joël na Baloki, bango misato, bazana $100, $100, $100 na maboko. Et après, balingi bazwa ndako balingi bazwa eza $300. Na $300 wana, bazwi $300 ba remettre yango ya Vicky, oaza commissionnaire. Ya Vicky commissionnaire, ba remettre $300. Ya Vicky akei epa ya bayer aibisi na ozo $300 te, nga na lingi nazwa $250. Na $250 wana, lokola ndako eza ya kosala misala, nazwa $250. Azongiseli ya Vicky $50. Ya Vicky pa moni batu na ye baza na bango misato, alobi no ye agarde pe $20 oyo na compte na ye. Azwi $30 oyo etikali, azongiseli Alexis $10, azongiseli Joël $10, azongiseli pe Baloki $10. Esali neti misato oyo $30. Alors pourquoi bazongiseli bango ba $10 dans ce cas, na bango misato moto atie lisusu $100 azate. Donc bango nyonso batie ba $90, $90. So osali sommation ya ba $90 oyo epesa biso 90 fois 3 et epesa biso $270. Alors $270 a epesi biso. So soki tozwi mbongo oyo ya Vicky alongolaki $20, tozongiseli ya Vicky awa, totie awa tozongisi mbongo ya Vicky, tosangisi plus oyo plus $270 esali $290. Alors na $290 oyo mbongo $10 ezozanga, $10 wana eke wapi? Obatu oyo bapesaki mbongo ezalaki $300. $100. Si vous avez un bon économie $290, $10 et qui wapi. Ndamaye la sa réponse. On ne sait pas pourquoi on se marie, on promet qu'on va s'aimer pour toute la vie et pourtant on se sépare à un moment donné. C'est n'importe quoi. On promet. En plus devant Dieu. Pourquoi on raconte n'importe quoi et on se sépare? Franchement, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pourquoi? On essaye de trouver des solutions, comme ça on reste ensemble et on arrête de détruire la promesse. Allez, Bonjour bamina ngai nyonso na ye liboso na bino na lobila bino eloko moko bolanda ngai nanu bien na vandi awa po na liaki na nga na mosala na ye na lie mwa saladi na ngai ti na meli mwa jus na ngai ya moke na vandi boye na raisonne eloko moko ntango nakendaka matanga na kisasa ya vie nakutanaki na bami na ngai bele vraiment misusu mpe tokutanaka na bango mpo nakendaka na ngaki na misusu lokola matanga ezalaki naye kokutana na bango position nayaki kokuta bami na nga misusu wana na raisonne eloko moko na vie ngai mpe soki nazalaka kaka kidiba na mivandisaki kaka na kini nde parfa nde naza lokola bango boye na raisonne lomo na bi te mpo nazala reconnaissant yango na ye vraiment nazoloba nazosakana te nazoseka te na ye pena mpo nasenga bino bangolais merci po chance nakotaka mboka na bino Angola soki nakota Angola te na nga nazala ndenge nini angolais ya okomisa ngai ti na potwa merci bangolais nyonso pai bozali soki ozali angolais muzombo o muta damba soki muta wiji soki muta bamboka nini ndenge toleka bamboka na bino tito yaki negage tito kenda bakakulama tito kota balunda baluanda tito ya peto ya koma na poto angolais nyonso oyo azali kaka angolais esiko zali nakozala nakosala ki hypocrisie nasengi bino merci soki mboka na bino te Angola nde lelo naza ndenge nini
yango na ekozala reconnaissant bangolais ezala ya bébé ezala oza na kati ya libumu ezala oza koko ya bambula boni soki oza kaka ngolais muzombo ezala mutu adamba o mutu soki ya wiji ngo soki shungura odeki tolobaka angolais nyonso nga ndeko na bino congolais ya Kinshasa nasengi bino merci mboka na bino ebikisa ngai merci bangolais esika bozali ntango soki oza ngolais fo ozalaka fier boza na mboka ya bien ngai congolais ya kin nayebisi bino boza na mboka merci mboka na bino epianga lar na ya pe na poto esika bozali bangolais nyonso nzambe apambola bino eloko na kopesa bino esateme nasengi bino merci bangolais nyonso oyo ezali ndeko na bino Janora naza reconnaissant na bino bangolais merci ciao yananga mpo nzambe apambola moto akipa age quel que soit age okomi nango nzambe so aloba pambolo apambola yo yaka bongo akipaka te longi akipaka te taille akipaka te nyonso wana nango te so alobi lelo ta na yo apambolo ata okomi na mbula nini apambola nzambe abongo. Voici le coq qui garde le poussin à la mort de la poule. Donc le coq garde tous les poussins, tous les 9 poussins. Après la mort de la poule, il a décidé de garder les enfants. Voilà comme quoi un coq responsable en tant que père de famille, madame est morte, il a pris l'engagement de garder sa progéniture. Or, il y a des individus sur cette terre-là qui abandonnent les enfants, même après le décès de madame, ils jurent qu'il ne peut pas garder les enfants parce qu'il n'est pas appelé à garder, c'est pas une femme pour garder les enfants. Or, ici là, ça nous démontre, la nature démontre autrement que l'homme qui réfléchit ne peut pas faire ce que l'animal qui a l'instinct arrive à faire pour certaines personnes irresponsables. Voici la preuve vivante. Vraiment, félicitations, monsieur le coq. Que Dieu te garde. Nayo rabloka ke no obeta rapona nga ya le passé. Ya représente tena changea. Siko yo mabena yo ovandela ka le passé na ngai. Bafuta ko. Ya. Beta na présenter eloni komelo. Obanga te beta na présent. Moto ya ina yo. Ato pesi esaki ya mbongo. Conseil nazo pesa bino fungola matoi. Comme quelqu'un ne t'aime pas, moto a sepela kana yo te. Moto alingi yo te azala motema likundu. Boye baka jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans. Ozala ba 30 ans ozokende. Ozape elenge kaka ata 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi. C'est kaza stagiaire professionnel azoluka ko mandendo. Manza mama iko na chate kwanza. Basi bebe. Manza mtoto wangu basi. Bibi yangu hausi nisaidia basi kumsa wewe kamata mtoto ndio nimenye mbio mama. Telefone tu njoo na wakili inakuwa kazi bibi yangu. Tunaweza nikamatia lakini mtoto gizi na mimi namenya mbio juu kule. Utakula sasa ngapi mama? Azona kotaka nganga tu. Na yebi. Sala ngani zala basambla. Ngati kona kota na je na yo. Na bana omemoka ndio memanga. Nabi kulingana ngati. Sekisangana. Sala basambla. Ngana omemo bongo. Mais là on informe que na yebaka.
tu lis ta Bible, est-ce que tu sais que le diable ne veut pas que tu lises ta Bible? Parce que dans la Bible, c'est la puissance de Dieu pour transformer ta vie, tes pensées. Chaque chrétien doit lire tous les jours sa Bible. Alors, lis C'était la nationalité congolaise. Non, Congolais, vous connaissez le travail. Samedi. Et bon samedi. Mais